discussion, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de M. Mobutu à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier, mais si c'était un opposant, il aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Le Zaïre dans sa diversité, et Ningi Koloba, Outina au Zaïre, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassai orientale, Kassai occidentale, Bandundu, Bazaïr, Équateur, au Botama na Kinshasa, aux Alinani, aux Ali Zaïrois. Au Longui na Kinshasa, au Kaina Équateur, aux Aïna Mbokanayo. Longui na Ozaï, au Kaina Bazaï, aux Aïna Mbokanayo. Baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme, bolobela bango bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non, ilingi koloba N-O-N. Nyen. Tolingi nini, nyen. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko. Tatabo. Moko. Mamabo. Moko. Ekolobo. Moko. Partibo. Moko. Bokonzibo. Moko.
Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndengnaïb Sarabinoga, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Boebi, actualité, Ezali venu, il y a président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azali Koya, na Royaume, il y a Belgique. Donc 5 minutes, et Tikala. C'est une actualité, jusqu'à arriver, il y a Félix Antoine Tshisekedi, type à Rozon en Amboka, donc 5 minutes avec César Ngadi, na équipe Mobimba, il y a club original, Toko Tikala, Kolobela actualité, parce que ma Kambozali, Koleka, au niveau, il y a Bande Konabiso, Moussou Torbenga, Bamba combattant, parce que combattant, Moutounio surtout Aza combattant, et puis président de la République, Azali, premier combattant, Yambo Kanabiso a commis président, il faut tout là, mais Batumoussou. Tozali komona bango on dirait to ebité eloko kaka kanambe na koloba a réussir na mandat na ye na ba mandat mibala sali ezali ko partager peuple congolais ko bebisa biso mitu parce que soki otali makamsusu congolais a komi koloba po na présent oyo tolela ki ngai na jamais na kotika ko cesse koloba ngo to bandaki kolela kanambe rwandais oya okene mu colonie n'importe qui aya ezala tamboa ata makaku aya lelo nzambe ayokele biso mawa parce que mboka na biso na Congo na ebisi bino ke nzambe alingaka ngo ti asali changement na likolo ya batu nyonso tu apesi biso président mwana mboka sans makila etanga mais peuple congolais to ebité eloko nini ezali ko sala biso boye côté Moussuna okende pe na zoka mutazolo bano avec na haine nyonso tout donc alingi Félix Antoine Tshisekedi te azo préféré kutu kanambe azonga na pouvoir congolais et loko nini ezali koleka na mitu na biso et loko nini basali biso avant na kota na ba détail ya ba sujet na nga lelo tokobanda émission oyo na nouvelle moko nécrologique. Il y a base Nabiso Boebi, base il y a 5 minutes avec César Ngadi Ezali partout dans le monde. Donc le lot, vous allez que la nouvelle moko et pesaki ngaïmawa parce que à Komelaranga tout le temps Ezali Guilain Massa nakati ya Tunisie à Outaki ko Koufela ndekonaye na Tunisie mais avandi na Bruxelles na Belgique. Azalaki pe candidate na ba makamona bango ya députation donc vraiment tokosenga na Guilain Massa ba courage ndenka na lobaka la terre toujours insatiable mabele et lembakate ezo englouti kaka batu moko donc vraiment naebi eloko nini ozoyoka na niveau ya passi parce que je suis passé par là donc le cas na sengi na yo Guilain Massa ba courage ebele nzambe mutu apesaka nzambe pe mutu azwaka donc sikoyo to silisi nouvelle nécrologique boyebi que ezali pas si pour enchaîner mais naza obligé d'enchaîner pour émission il faut esalema donc sikoyo avant to kota na lingi na lakisabino kamwa vidéo moko parce que tant on a tali yango epesaki nga penza esengo makasi. Donc vidéo ezali ya combattant Pacheli Mikobi boyebi waza combattant parce que ngana yebi ba combattant Paris awa ya France ba ko tia tembete ba yebi ke ngana yebi bango moko na moko ndenge ba banda na ba misusu ba bando ko lobate ba baba ba misusu kutu bazali ba combattant te lelo ba koma ba combattant donc ngana yebi bango ba yebi ngana yebi sekele na bango parce que ngam na fula bango mutu mo ko tia douté donc bozo yo kandenge na zolo bana bino ngam na fula bino donc boko ko sangai te na yebi bino moko na moko ba Tintin ba Charlot na ba Tomalam donc nazali ko yoksa bino botala bino moko combattant oyo kombo na ye Pacheli Mikobi akota boloko pona makamba komba parce que bazali belete bakota ba boloko pona makamba komba na yebi keneti petit nanga Pierrot itela asala grève de la faim ya mikole belé alingai ko kufa ba combattant misusu ba yaki ba malade ebimé belé ngai docteur apekisa ngai il faut na lia donc ba kimaki donc parce que combattant na combattant za na histoire na ye na lingi na yo sabino parce que discours ya Pacheli Mikobi combattant et sepilinga makasi parce que so ba combattant nyoso tout bazali ko raisonner netiye mbele makamususu ya buzoba et koki ko zalate vraiment boka bino moko Pacheli Mikobi o alobi apesi conseil na ba ndeko na ye ba combattant ba oyo bazali ko tia nyamu na venu ya président na biso Félix Antoine Tshisekedi na Bruxelles bolanda Pacheli Mikobi oyo alobi en tout cas bandeko tozala
na moi histoire moko bien au lieu à combattre dans une vidéo oui on accepte bien qu'il y a la démocratie, il peut y avoir des opposants ce sujet na ngaki na betande ya mona avant to kota na vivre du sujet. Donc bande ko bo meka ko comprendre que touti musika tant tous aki bana miki tina ba année 84 85 tous quand même bien tous sakana to bande toujours na ba vision ya comment la musika ko ba qu'un jour to kozala bo on réfléchissait pas sur na pona nzala, on réfléchissait pas pona ni na rolia lobby ni non on réfléchissait sur l'avenir tous na ba compétition ba classe nanani nanana pour toquer liboso. On a vraiment tous bien en tant que bana miki bon puis to yo comme après ba année 85 86 bon dictature bandé déjà le bossu maintenant se sentir et puis bon to continue na bitumba na dictature to bani ko souffrir mboka et baby ti to ko comme na no to comme donc on a eu au moins 40 ans il y a ba assassinat il y a ba viol il y a ba détournement to vivre vraiment calvaire to vivre Béatrice Ozo kangate donc na lobby to vivre vraiment calvaire to vivre calvaire na mboka wana ti ba msu ba bimi to yo comme diaspora moko éparpillé comme on dit ba na Israël ba panzana ba kenda de gauche à droite. Alors siko lelo ndenge to komi boye to komi na to yo tomber na Hippolyte Kanambe abomaki biso abomi mboka ba viol ba assassiné belé et daki na force ya peuple o babundaki kala non babundi lelo non ya diaspora na force ya peuple ndé to yo kokoma na pouvoir tant le peuple a commis na pouvoir c'est-à-dire le pouvoir du président Félix ils allaient pouvoir ya peuple comme lui-même il a reconnu, c'est-à-dire pour moi je suis vraiment content qu'il a reconnu qu'il y a un pouvoir les a pouvoir à peuple. Alors, tant en présence du pouvoir, on a parce qu'ils ont déjà pour ça na biso ya babiso ba combattant. Biso ba combattant to bande ko luka moyen même ya ko infiltrer système wana, ya ko infiltrer système makabila pour tout casser yango na kati. Mais Nzambe atalaki na ningi biso to ko mona te, to yo ko zo pouvoir na maboko, tant to pouvoir na maboko, quel que soit bataille comment dire guerre médiatique français belge menaki contre le président Félix mais il a tenu bon et puis bon voilà tu te commis journée à l'élo alors te commis journée à l'élo bande komingi na moni bazaki na moko mitungi sama président Zoko Kate c'est Kabila qui dirige et tout mon frère au moins que osa na monter à mabé présence à mon corps, présent Félix, et vous êtes en train de voir comment est-ce que Makambu est changé. Dès Makambu est changé, ils allaient à petit feu. Faut que des malem bepo, j'y suis un info, ou n'y a boma, ou n'y a salamabe à Kangama. Alors, si kolo, ou est kokoma a un abisso ba combattant na diaspora, ou ils ont kokoma mikolo, ils ont comme sangai. Et donc comme ça na zomo na ba combattant on dirait bobo sani combat bobo sani oyo nini ezali combat ezali Kabila dégage. Kabila a dégagé, il y a un frère qui vient d'arriver au pouvoir. Frère a commis na pouvoir. Le quoi frère a commis na pouvoir, qu'est-ce que nous pouvons faire? La moindre des choses, il faut te soutenir. La moindre des choses qu'il nous demande, il faut te soutenir. Oh biso moropé, il faut te ça là, il faut te soutenir. Te soutenir pourquoi? Il faut te soutenir peuple frère na biso à présence à la makasi pour na mboka wana ezala reconstruit parce que les pays n'existaient plus. C'est-à-dire qu'il ni pays qui sauté. Ici c'est la raté. Donc chacun faisait à sa manière. Aboma aiba akanga ba okanga mutute ba osa nyonso bango balingi. Alors biso ba mususu toza kutu ba victime. Moi j'ai fait 4 mois et demi na prison awa ba obayebi pona makamuka ya mboka wana. Alors président nga komi na pouvoir ezali batu nyonso babundisa ki na ba belge na ba français o babundisa ki président lelo ba komi na posa na ye. Ba komi na posa na ye pona nini? Baza na posa na ye parce que bango nyonso wana lelo ba moni que les enjeux ya mokilo mobimba, ba enjeux ya force ya multinationale nyonso ezoko dépendre lelo na Congo. Ezoko dépendre na Congo pourquoi? Parce que c'est le Congo maintenant qui a tout. Alors, ceux qui Congo me disaient non, soba riche, ba chinois, ba zoko welango, ozomona, ba bengi président awa, ba bengi awa, inde tozawa, a aucun Angleterre, a aucun neguna na invitation sous ya reine. Donc, c'est-à-dire, ils ont la fierté na biso. Pour président na bino za la makasi, to babanga bino, il faut président na bino faut dans la makasi. Il faut président pas dans la makasi, bino faut poser la simanae. Yango na ko senga na peuple congolais. Faut qu'on le veut ou pas, ezali devoir na biso ya kozala derrière, to ko s'aligner derrière président na biso. Président azoya awa na Bruxelles. Na moni bino ba combattant, Curtis Minard, et les autres, surtout toi Curtis,
Ça m'a blessé quand je t'ai vu. Ça m'a blessé, Curtis. Olale qui n'a pas pu la vidéo. Tika Makambouana. Et blessé dans ma casse. Souviens-toi. Tant on a eu qu'au talo bimi na prison, naï na bima na prison liboso, on a eu qu'au talo yo, auto sola gina yo. Namba vidéo zo salo. Bossa bablo ko anati. Bossa bablo ko ko bandela kango lisusu ata mukolo moko te. Ko kota so ba vidéo anate ya ko lobaki boko beta ba to boko sala bo. Non. Ceux qui ont détruit le combat, c'est des gens là que tu étais avec, qui ont dit balouba, qui ont commencé à diviser le combat. Dis-toi que Curtis, chaque fois que le combat est là qui est top et que le mouvement apparaît comme on a été, Ngwanda avait toujours une seule tactique. Aboma combat, il a fallu attaquer balouba. Et puis ça a divisé biso, la pareco monté pour ne pas parler sur lui. Anda kolinga biso te manda kolinga intérêt. Et les lots intérêt la biso zaï que moi n'amboka comme na pouvoir. Curtis yo olingo kota na babuzo bana ya kobeta bato. Non, il faut que tu arrêtes. Biso a mususo Curtis. Tant que na lo bano Curtis, tant que na mamango beta bakolabo. Oh za na bonga babunda. Na besoin tanga bakomo na monter. Yo yebi nana bunda. So na mona peut-être Rismo, na mona peut-être Basta, na mona peut-être Papi Volcan, Martin Saline, bato babunda, bangwana ki tokenda na ke lumbe lumbe, toke to signer ma solon. Est-ce que bato bozana mo babunda? Non. Okota buzo bana pe na yebi ke boya na binote. Boya na binote, bosali vidéo na bino mais botika biloko wana. Le président Félix appelle à la fraternité et au rassemblement. Il appelle au rassemblement et à la responsabilité de chacun. Mboko ana Félix Otongaouye Mokote. Bota la vidéo ya souka asali. Alobi bien que Azan a besoin de Moutounion pour rebâtir Mboka wana. Le président a besoin de tout le monde, ça c'est sans exception. Bochama inase, bota la lobby et kozala nengeni. Ceux qui bolobi ke bata Kabila bazali, ngana ko sabino jusqu'au jour d'aujourd'hui, les juifs traquent les nazis. Kabila pourra prendre 10 ans, 20 ans, mais un jour au côté de la prison. Et le pire, c'est qu'au côté de la prison, au côté peut-être en a 60 ans. C'est ça le pire. Batouana baebi ke barotika la kozonga sous notre pouvoir. Mon frère, et là au tozui, et là au président Azanango, et ça et là il y a bien. Il y a rassemblement, il y a peuple. Il y a qu'on pèse sa moutounion ce chance à Kende Liboso. Quel que soit le domaine nayo. Moutounion ce sens à Kende Liboso. Bota bamboko to vandi. To vivre ndéni. Yo Curtis, tu as un bac plus 3. Dis-moi par rapport à Missal Osalarana Bako, tu es bien intelligent. Pourquoi non, il faut arrêter. J'ai vu des gens ici qui sont très intelligents. Mais Missal Osalarana, parce qu'ils ont beaucoup en abisoté. Je ne veux pas accuser les Français d'être racistes. Mais même Mobutu l'a dit dans le discours na ONU, entre un frère et un ami, le choix est clair. Nako ke na seve na ingénieur, ceux qui na nini, mundele pa ke na seve na ingénieur, na même domaine que nga, c'est clair que bon mundele. Et ça racisme et ça ne déconne bango. Et nous maintenant nous avons notre pays à reconstruire. Vous êtes là, vous êtes des architectes, vous êtes des avocats, vous êtes des professeurs, vous êtes des banquiers, vous êtes. Est-ce que vous avez que vous avez plus d'avantages? Il y a port na bino pona ko tonga mboka wana pona ko élever mboka wana que ko bundisa Félix. Félix c'est notre sang. Quel que soit le problème, Félix c'est notre sang, c'est notre frère. On a pleuré ici Rwandais. Ba Rwandais va cause sa terreur na mboka na biso poto banga ka bango baza banzambete et ils ne sont pas plus forts que nous. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter avec cette peur là. Moi Pacheli, je suis allé à Kinshasa. Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur la télé? À la télé plutôt, excuse-moi. J'ai dit tout ce que notre discours combattant. Kabila devait être arrêté. Le pays ne pourra pas marcher sur les bateaux basés au Libanda. Mais Félix est en train de contourner tous les pièges au Bazaki Nango. Bon, réfléchir que ce que tout le monde Bazaki derrière il y a Félix. Après les élections, qui allait voir encore Kabila? Si Kabila est encore là pour vendre la Kingakati, c'est parce que nous, de la diaspora, tous on peut ça une des forces. Nous sommes en train de taper sur notre frère. Et à ce moyen de coexister, et à ce moyen de Koloba. Parce que si la diaspora s'unit aujourd'hui contre Félix, aux autres en Kabila Lelo, nous allons motiver ces gens-là de Kinshasa. Le président n'aura pas quelque chose à dire. Parce que le peuple n'est pas au Kangamoutuana. Tous en amis sont au monde. Aimons notre pays, mes frères.
Le lobby congolais, tant que les gens sont combattants, mutuels au sale, les bateaux en Afrique du Sud. Mais tout de suite, on peut s'ambassade d'Afrique du Sud. On a déjà qu'aucun ambassade d'Afrique du Sud, qu'aucun OIA aller par-ci par-là, qu'on attaque Bango. Mais pour un ito vandabo, parce que Bokaboli combat na babuzoba. Na babuzoba nanya salibo. Non. Nous devons réfléchir sur nos universités. Nous devons réfléchir sur la santé, nos recherches. Comment il faut que ma pays moko ma casse na recherche scientifique, qu'on luka ba investissement, qu'on luka payer comme fort. Banzele il faut comme partout. Et nous sommes au Salman Nengelin. Félix arrive au pouvoir, il trouve un pays avec pratiquement 80 millions d'habitants. Besoin d'un budget ce qui a 3 milliards. Or, l'Angola, basé sur 12 millions, basé sur un budget ce qui est 60 milliards. Bon, un peu, inverse, problème ni tous en Ango. Mais vous croyez que ce que Bimio finit Félix, n'a échangé ni. Échanger l'autre, il est là, il est président de la République. Nous lui devons du respect. Ce n'est pas une flatterie. Nous lui devons du respect. Nous devons l'aider pour la fierté de la Bissot. Il y a eu au Gabon, un jour sur une élection, un politicien gabonais dire que le Gabon, ce n'est pas le Congo, tout le monde peut devenir président. Mais c'était une insulte pour nous. Bafinga Bissot. Je vous demande, mes frères, Toko soutenir Félix, Omata, Okita, Toko soutenir Yé. Et puis, na Kinshasa, na Bandundu, partout, tout le monde le soutient. Oh, il y a problème, c'est la démocratie, reste là où tu es. Mais moi, Pacheli, je vous dis, Mouko Félix a coaché ma colonie à Paris, Awa. Dites-vous que, et cause à la somme, et cause à la fête, il y a des Congolais, Awa. Et cause à la fête, donc soutenir parce que c'est notre frère, c'est notre sang. Félix est le président de la République démocratique du Congo avec tous ses hectares, tous ses kilomètres carrés. Sokoboy est à Lyon. Et puis, nous sommes combattants. Nous tous, nous films de combattants. Et nous le sommes encore. Oyakoya a protesté, a manifesté dans Ngambu. Botikaye. Bobeta été, Bofinga été, Bokipepe été. Soka Bambidi Banga, police est en charge. Toluka ba victime té, Toluka Tobo banale sous-souté. J'étais à Bruxelles, j'ai vu une forte mobilisation. En tout cas, merci beaucoup Nabata Bruxelles. J'étais à Matongé, j'ai eu des larmes aux yeux. Niveau Batoubagoz et la présidente, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Comprendre, Mikoleza Moukoussé, Tobongama. Les 17, le président arrive les 17. Les 18, il sera dans la salle là où il va recevoir tout le monde. Donc, Azali Moulou Baté, Azali Moutaï Depesté, donc Azali combattant. Donc, ce moni combattant, il y a Boyazo Beta discours, Boyazo Pesa et Sengo. Bozo mona quand même que non, Bamisusu. Bazali ko raisonner bien, donc heureusement donc bateau bazo raisonner net batama boma bazali belete, donc vraiment Pacheli Mikobi a confirmé que Ozali penza moi na mayele parce que vraiment l'aime super raisonnement et dépendra pas na matière grise, donc Pacheli Mikobi azali combattant oyo, donc l'un des combattants oyo ya mayele na kati ya combat, donc Pacheli Mikobi donc salagingai et Sengo pe vraiment et pesakingai vraiment et Sengo makasi no bakino na ko partager ngo na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, si tu as enchaîné vraiment na eloko moko batebele batu na rangai, donc surtout à Pachabora Wazab bangatu na Hollande batebele batu na rangai, donc tina ba Londres babi mendengini ba chemise na wana olata ka ba chemise na wana biso tozana ba besoin na lelo nazo dévoiler nos secrets. Donc habillement oyo ba chemise na lataka ezali à boutique Z by na 91 rue de Turenne na Paris 3e, métro Saint-Sébastien Froissart, métro ligne 8. Boutique en Yangwana Z by, donc bomoni adresse na zong sibino, ils ont défilé na C, donc so bokekuna bokeyi de la part yangai, ba osalabino ba primora bien réduction, donc na ebisibino ba chemise bomona na lataka ezali ya boutique Z by, donc bokeyi na métro Saint-Sébastien Froissart, bokeyi kuna, donc ba osalabino ba réduction, bomoni adresse ils ont défilé, donc bokeyi de la part yangai bokolata ba chemise net ngai nazali kolata. Donc, Nazali Goyeb Sabino que avec Félix Antoine Tshisekedi, Makambo Zali ko changé. Nakolak Sabino na ba image botala
ba witi ko saisir ba viande avariée ezalaki plus de 15 tonnes ya ba viande avariée ezali bato kanambe babando osala ba cop na bango wana ya ba viande wana ya kokosa ngo na kota Katanga ezalaki nango koleka tout le temps bazo liesa biso ba congolais ba viande mabe donc ezalaki ba cop ya famille ya Kabila mais c'est quoi avec Félix Antoine Tshisekedi ba kangi ba conteneur wana ya ba viande avariée plus de 15 tonnes ba kangi yango ba incinérer yango na kolakisa bino botala po bomona ke Félix Antoine Tshisekedi président na biso alingi to zala bientôt lia biloka bien o makambo wana tout et bandi sikoyo te ezalaki cop ya famille ya Kanambe donc ba Zoé bande konenyo surtout ba banda ikolekisa ba viande de ces beba ba kotso na mboka na biso potoli yango bino botana ba image ndenge ba saisissaki ba viande wana et puis ba incinérer yango musika na Katanga kuna botala bino mo na bilili. Plus de 10 tonnes de viande de porc en provenance des États-Unis et de la Pologne ont été incinérées à Kasumba, l'Estade dans la province du Haut-Katanga. Cette cargaison de viande a été interceptée grâce à la vigilance des services de la quarantaine au couloir de 10 commerçants où l'importateur a tenté de le faire entrer au pays. Ces viandes sont périmées depuis décembre 2018 et l'importateur est porté disparu depuis l'interception de la cargaison par les services de l'État œuvrant à la frontière. Sur instruction du maire de la ville, les autorités commises à la protection de la frontière ont procédé à l'opération d'incinération de 1065 cartons de viande en dehors de la ville. Cette opération est la plus importante depuis plus de 2 ans à Kasumbalesa. La vigilance des services aux frontières est l'unique moyen d'empêcher aux consommateurs congolais de consommer les aliments avariés. Donc binomo boito landa bomoni makamba boye ebandaki ko sala mate boye ba ke ba viande oyo ba saisir et puis ba tumbi yango ebandaki ko leka peuple congolais bandako liango po bomona ka ke bino mutu bozali ko loba ke kanambe binomo bozali ko mona makambu ndenge zali ko zonga normal na bamboka na biso ya Congo. Donc si on a lingina la Sabino parce que bato belé bakansaka na UDPS kaka baluba mutu bazaka. Or UDPS ezali parti moko oyo wumela na kati kuna bangala ba Swahili batu tout bazala kana lingina la Sabino ke na kati ya UDPS et puis na kati ya bureau ya président de la République ba conseiller na ye oyo ba yotaki nommé moko na bango azali mutu ya Bandundu ya Masimanimba donc na kombo na ye ya Kinwani Masamba Kamitatu na lingina la Sabino akendaki na 40e jour ya papa na ye boyebi ke bomonaki yango na 5 minutes avec César Ngato la kisaki ndengi papa Kinwani akufaki donc père son âme donc Masamba Kinwani azongaki kuna na Masimanimba na Bandundu azongaki po na 40e jour a profitaki pour asala activité et belé pe kuna na kati akendaki kotala école a vérifier penza que donc école ezali gratuite akendaki pe na maternité a Pesimbongo pour ba libérer ba sio ba botaki kuna bakangamaki et puis akendaki pe ko installer ba photo ba makabebele na kije ya parti UDPS kuna donc botala bino moko na ba image. L'envoyé spécial du chef de l'État, donc Kinwani Masamba Kamitatu, Oyasalaki Kuna na Masimanimba. Qui a dit que le président Félix Antoine Tshisekedi ne se préoccupe pas du développement du territoire de Masimanimba? La preuve, l'intérêt pour cette population a été administré jeudi 6 septembre dernier par la visite effectuée par l'envoyé spécial du chef de l'État. Kinwani Kamitatu Masamba a profité du 40e jour du décès de son cher père pour faire passer le message du président de la République. Aussitôt arrivé, l'envoyé spécial du chef de l'État est allé faire l'état des lieux de l'hôpital général de Masimanimba sous la conduite de son médecin directeur Augustin Koutembela. Au pavillon de la maternité, Kinwani Kamitatu Masamba a pris en charge les frais d'hospitalisation des accoucheuses et leurs enfants. À l'église Saint-Maurice, à la mission Fumuputu, l'officiant du culte a axé son homélie sur le développement de la contrée, à l'instar d'autres territoires du Kwilu. Au sortir de la célébration, des gerbes de fleurs ont été déposées sur la tombe du défunt Papa Patrice Kinwani Ngo et du patriarche Kamitatu Masamba, ainsi que d'autres notabilités du territoire décédé. D'une pierre deux coups, l'envoyé spécial du président de la République a inauguré les nouveaux sièges de l'UDPS à 3 places. Il s'agit d'une bâtisse rafistolée et aménagée qui servira désormais du temple d'apprentissage de la philosophie, du credo et de lieu de savoir où les sympathisants du parti cher au patriarche Étienne Tshisekedi
viendront s'abreuver des activités du président Tshisekedi et échanger. Dans le cas de la jeunesse, les grandes nouvelles restent les gratuités de l'enseignement de base offertes par l'administration Tshisekedi. Cette première RDC a été confirmée par l'envoyé spécial du chef de l'État à la grande satisfaction des parents et des écoliers réunis à l'école primaire Yama de sœurs passionnistes de Saint-Paul de la Croix. Comme pour réunir les passions autour d'un grand événement, une compétition de football a été organisée. La finale a été sanctionnée par la remise d'une coupe dénommée Ambassadeur de la paix. L'équipe gagnante a reçu de main de l'envoyé spécial du chef de l'État les trophées les plus prestigieux. Donc binomo boito landa bomoni donc kinwani masamba kamitatu ye azali mutu moko abanda banda kalana président de la République ngana yebisa bino bomoni ba conseiller oyo président de la République anomaki ezali batunaye déjà oyo bazalaki ne banda kala omoni bureau na yo il faut bazala batunaye ko tia ba fitité ba ndokité neti ba to fayulu ba ko yana ba osala mabe bomoni quand même masamba kinwani Kamitatu, donc Azali, envoyé spécial, il y a chef de l'État, il y a Azali Molandi Monene, il y a 5 minutes avec ces Angadi, donc nous avons profité de l'occasion pour nous féliciter, pour nous faire des remerciements, la fidélité, parce qu'il y a 5 minutes sur le côté, il a raté au Monara pour assez Italiens, donc ceux qui envoyé spécial, il y a mon conjoint Azali Kolanda, ça peut mon conjoint Azali Kolanda, donc vraiment, si koyo, na koti na makambo oyo, batumusu bazomonango, netili seki, mais à Tabolingi Félix Antoine Tshisekedi, bondi mama kamazo sala nakanisi mutu moko te akozala indifférent na école gratuite ekoti parce que ozomona bana ekomi obligatoire parce que il faut tinda mwana na école eza gratuite soko tindi mwana na école te communauté na poto awa bakoya kokanga yo parce que mwana no aza na droit ya éducation na lingi na lakisa bino botala ministre oyo ya enseignement primaire et secondaire a witi ko confirmer makambo oyo Félix Antoine Tshisekedi président biso alobaki donc dès mois de septembre, le professeur, à part salaire, na bango, bakozwa ba avantage belé, donc ba frais, il y a transport, ba frais et belé na lingi na l'axabino na ba image boyo ka oyo yemoko ministre ya enseignement primaire et secondaire ndenga kutanaki ba bengisaki bango na premier ministre boyo ka yemoko tango babimaki na réunion oya lobaki parce que lelo bati école gratuite mais enseignant na biso soki bo moni état ya ba monsieur o babenga na kito obenga monsieur botala ndenge bazalaki okansa mutazo tambola ko koya mais sikoyo Antoine Félix Tshisekedi alobaki ba fonctionnaire tout il faut ba vivre bien botala bino mo na bilili ndenge ministre et enseignement primaire et secondaire a expliqué na micro il y a RTNC. La gratuité de l'enseignement de base a fait exploser les capacités d'accueil de certaines écoles. Beaucoup sont ces chefs d'établissement qui attendent de l'État d'honorer sa part de responsabilité. Autour du Premier ministre Ilunga Ilunkamba ce mercredi, les ministres et services impliqués ont été conviés à cette séance de travail. Le Premier ministre a donné des instructions précises pour que rapidement cette situation puisse trouver des solutions pour rencontrer la volonté clairement exprimée par le président de la République d'assouplir un peu les conditions des parents, puisque vous savez que les parents ont été asphyxiés par certaines écoles et l'État, le gouvernement devrait prendre les mesures pour essayer quand même de chercher tant soit peu la solution à ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, je peux assurer à tous les enseignants que à partir du mois de septembre, donc le réajustement qui a été annoncé sera fait, puisque déjà nous sommes en train de trouver des moyens et la paie sera faite bientôt. Par rapport à la paie des enseignants, par rapport au fonctionnement, les frais de logement et de transport, non payés dans les écoles primaires, il faut que tout ça soit résolu. Le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Baudouin Mayo, le ministre d'État à l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, son collègue ministre des Finances, Céléa Lagouli, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et la directrice de la paie ont reçu des instructions claires. Dans son discours programme, le chef du gouvernement avait placé l'éducation comme clé du changement et principal ascenseur social, ce qui cadre avec la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Ok, bino bo tolanda ndengi bomoni ba monsieur bozomona ke ba musicien soki ba kufi allez l'état kundi bango donc ba monsieur oto benga pena monsieur bomoni ba tie école gratuite siko président de la république a epsaki bango ke social na bino ekoko malamu bomoni makamba bona kanambe bando salama te parce que kanambe ye moko aza bourrique ye moko atanga classe te akolinga bato batanga classe te akolinga bato tout bazalaka neti ye bomoni vraiment social ya ba fonctionnaire ndenge zokene puis boye ba ke ba monsieur oyo baza ba fonctionnaire ba ozape na droit ya kokende ko somba biloko moins cher na makambo o Chabani record asali donc ba kosomba ba biloko moins cher vraiment. Merci beaucoup na présent na biso bozomo na bino moko dans 8 mois makambo azali ko sala vraiment ata bolingi ete bondima quand même makambo oyo azali ko sala siko nazali ko lobela bino likambo moko parce que balobaka mabe ya moyi te mais ya moyi etalinga ite mais na loba mabe na ete metali ye moko parce que nazali ko yebisa bino lushima boyebi lushima oyo akomaki perroquet ya koloba makambo na télévision ya buzoba mais lushima akufi pauvre akufi ne lokote donc akufi na banyongwa ndaku na bandalungwa donc lushima sikoyo na lingi na loba tanga na lobela ki bino ke solution ya première dame oyo Olive Lembe ezate ke soki mutu akufi akende kopesa ka babiloko non il fallait tango ye bazalaki na mobile ne kanambe il fallait batonga ba hôpitaux batonga babiloko parce que mutu aza na diabète ti na mboka na biso tozokoka ko soigner mutu na diabète te bon na mboka Olive Lembe na boye ba bien sûr que biso deng ba congolais tozalaka na kanda ya Olive Lembe parce que Olive Lembe mutu apesa kanambe azalaki sans papier aye ale apesi donc na suka siko tango tozosenga Olive Lembe ata na butu azwa ata mafuta ya moto sopela kanambe na misu wana asalaki yango te donc Olive Lembe ayeba ke lelo soki kanambe alongwe na mboka na biso bakokende bango mibale siko na ngo yebisa bino lushima na kanisi bozomona ye na photo nani abungi ye oyo azosala diale lobanda tongo tipo kwa la preuve tango kaka présent oyo kanambe kutu présenter donc mutu moko boye alongwe bomonaki lushima musala ne zai soute na RTNC balongola ki siko lushima wana tanga azwaki malade wana bimaki pourquoi Olive Lembe azwaki atinda soki na Afrique du Sud Olive Lembe ya ki parakaka ba bato théâtre donc bato théâtre on parce que yebi makamni na sala na bato théâtre donc siko Olive Lembe ngana tune tango lushima na bino wana azwaki malade et bimi pourquoi azwaki était au tindien étranger siko na matanga ce qui est encore pire na matanga tomoni kanambe te po bomona kaka bato wana bazali ba étranger na mama Olive pe akoma esprit ya mobali ne étranger sikoyo pourquoi yakendaka na bato théâtre siko lushima wana mutu na bango pourquoi lushima wana nazolakisa bino ba photo botala na salle wana o na salle wana ba exposaki corps lushima botala ndenge eza vide bozomona kaka ke mutu abando sala musala ya mabe donc bato bazali content ata bato bakoloba makambo mabe te mais bozali komona na tieli bino su botala na ba photo na tieli bino donc ezali place ba exposaki corps ya lushima tala bakiti vide bato kutu bayete et puis maman Olive na kanambe fallait boyat mais po bato bazali kokosa na boyeka kokumisaka babanda kokumisa kanambe bomoni lushima ndenga suki mais boye ba Félix Antoine Tshisekedi ye a pas makamba ki président ye ba ke soko zui matanga ozui likambu abandai ko ya ayepe apesi mbonga matanga vandisi ope tina tongo ezate bokansa siko ke Félix Antoine Tshisekedi azosala ngo ndenga komi président ezali ndengi na ya bando sala bandakala mama Olive yo soki kaka ya mutate ya te piata oyemba mbongo bomoni motema mabe bomoni lushima ndenga suki balobaka mabe ya moite mais lushima vraiment nakanisi bato ebele bazali na mawate donc ba sepeli penza ndengi atiki biso parce que omoni kazo eloko te asuki na ndenga mabe epesa bato leçon bato bazali koloba bilobela na bato bazali kokumisa bato bakoki kokumisa te donc on a commis presque à la fin il y a émission il y a 5 minutes ndenge na epsa kabino kaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire mais avant na côté ba dédicace nazali ko beta lisusu c'était peuple congolais omoni président de la République a commis président azali neti yo azali neti ngai pasi oyo zoyo kandeki bolobaka e kanambe fale abomaye omoni politique akala izasu ndenga sikate omoni politique akala ba dictateur akala ba Idi Amin ba Bokassa ba Mobutu ba dictateur akala makambo ezalaki neti sikote CPI ezalaki te et puis internet ezalaki neti sikote donc ezala mutuni na yaki wana
Kanambe balongoyi ko boma ete mais Kanambe boyeba nazo garantir bino Kanambe akokangama na pepele kozala kutu makambo ya Félix Antoine Tshisekedi te akokangama na ye na communauté interne bokansi Kanambe ba fausse commune bato tu aboma wana ba mukeni ba bomami en direct ezo monana mwana oyo ya soda oyo ya oni wana oyo Félix Antoine Tshisekedi yambaki papa na mama yo kansi ekende kabo donc bino bozo mona ngone tije bozo kansa Félix azali wana avanda donc papa avanda 2 ans et bembe na frigo et puis maman Martha vandi na se pendant 2 ans bino bozo kansa bino nde bobosani makambu nyoso tout est Félix abosani yango abosani te botika temps na temps donc mutu oya komi wana présent azali yo na ngai tozali ndenge moko na ye donc totikela ye temps donc tokoki kozala presete na Kanambe tozali presete donc totikela mutu temps asala musala na ye parce que ye azali na souci koleka Kanambe ye akoki Kanambe akoza na souci oyo Félix azala ngo pona mboka na biso bino mo bomona ndenge azo changer bino mo bozomona ndenge azo changer social ya batu tout ya ba fonctionnaire en mboka na biso donc rendez-vous na bino nyo surtout les 17 équipe ya club original donc Doudou Swami Doudou la Rosalawana donc Fiston Kamono Rosalawana caramel caramélisé Rosalawana biso nyo surtout Rosalawana pour couvrir événement là parce que Belgique et banda bayamba ba président donc makambo bazo mona kuna nan ba mona yango te po bo mona rake mwana nzambe azali koya nakati ya mboka na ye place à Kola place à Salaba Masolo na donc à Kendaki en tant qu'opposant azo zonga en tant que président de la République donc rendez-vous ezali les 17 bateau tout bazolo bawana bozana bino calme et relégaté parce que azoyana azamuninga na bangote azali président de la République azali invité ya royaume de Belgique donc ce qu'on a continué à remerciement boyebi base ya muté simba 5 minutes base ya muté sala que président de la République comme le président par exemple Bakanaki Genève base boyaki président de la République abetaki chita sima mbala moko a changé masolo yangwana akoma pe président parce qu'elle andaki base donc 5 minutes pe et landaka base moni base sengaki générique bon mona ndenge na changea générique donc to bandaka na kopesa mbote na honorable député indéboulonnable Ziko Mayele donc Ziko Mayele azali député oyo batunyo surtout il faut bazwa exemple pas na parce qu'azali déjà dès le départ Motema malamu donc à sala rapé et belé po na 5 minutes avec César Ngad. Na kei na kati ya États-Unis d'Amérique na Dallas pour na repé sa papa Iber ba mbote et belé papa Iber pensa à landaka 5 minutes et tous les jours à komela ginga betelinga masolo vraiment et pesa nga esengo na koyeba ke batu baza musika bazale ko landa 5 minutes avec César Ngad. Une fois de plus papa Iber na kati ya Dallas na États-Unis d'Amérique ba mbote belé puis merci beaucoup pour na fidélité na 5 minutes avec César Ngad. Dernièrement na yebsaki bino ke donc bolingo entre biso na bamboko ezala penza belete mais na pesaki bino exemple donc ya Doudoulé zana masane moko sikoyo donc azala na kata Grini comme ne Brespiana donc ba bandane depuis Grini penza donc ezali penza Grini tilelo bazala toujours ensemble donc ezali penza exemple moko à suivre parce que ba congolais balingaka batu balingana te soki batu balingani ba oya kaka ochama kamona kati po batu bakabwana mais Brice Mpiana na Doudou Swami donc banda kala tilelo bazalaka donc Brice Mpiana azali molandi munene ya 5 minutes avec César Ngadi na sengi na ye vraiment à continuer kaka fidélité na ye oyo azali nango donc nazali kopesa mbote tokutana na samedi na fête moko donc ye penza za mutu moko il faut vraiment to féliciter parce que Congolais linga ko féliciter mutute donc micro d'or ya ba Congolais à nakati à Paris donc reconnu comme utilité publique donc nakanisi vous l'avez deviné aza kaka mutumoko Rouf Mbuta Nganga donc Rouf Mbuta Nganga vraiment mes remerciements et puis na fidélité non na 5 minutes donc vraiment oyebi makambo oyo ba fête ba animation na ba fête oyo et banda à partir ya Rouf Mbuta Nganga donc siko ba tout ba koma ko sala donc quoi animer fête banini mais Rouf Mbuta banda masolo oyo donc il faut bo ndimaka mutu na tango azana no viva donc une fois de plus Rouf Mbuta Nganga micro d'or reconnu utilité publique donc bah merci à trop donc on est ensemble webiga ampangi ndenge to sola siko nazali ko pesa mbote na Etienne Lubula azali a na kati ya Paris donc azali pire master ya dada moyo na kati ya boma donc Etienne Lubula donc bambote ebele donc merci na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi siko na kei na kati ya Genève pour na repesa mbote na Patience Mantuila azali vraiment
abonné il y a 5 minutes avec César Ngadi à Ratarangote Tokutene à Bruxelles. Donc patience, Mantula, Mbote Belé et puis fidélité Makasi na 5 minutes avec César Ngadi. Donc si on a que na Belgique parce que Tokoza na kati ya Belgique Kalate na kati ya Liège pour repérer sa petit nanga Mogi Kinkela donc Mbote Belé donc Yazali très fidèle vraiment na kati ya 5 minutes avec César Ngadi. Donc na kosuki ça na kati ya London na master nanga ya coupé donc to tanga ba chiki to banda bo mwana tilelo donc to zalaka rezalaka sengo mingi donc na pesi mbote na José Kanoa qui kakamene donc José Kanoa ba mbote belé na kati ya Londres. Donc c'est ainsi que je boucle ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Donc j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe boza la calme, Kanambe tokozoye, na maboko boye, arozwa ma solo, na mbunchu, penadikosi. À très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Salut, bana partout dans le monde, bana monde entier, bana proche, bana partout. Donc désormais, Christelle Kakuta Laurent de la presse, le site internet Clébo Original. Mon pote César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais, l'émission est Kanakata Cléboa, ma politicien, il y a ma musicien, il y a ma artiste et comédien, il y a ma moutounion sur Oazama Lubana. Cette fois-ci, le roi de la presse de retour avec force Clébo Original. Nous avons serré ma ceinture. Oh, elle est comme ma foot avec César Ngadi. Clébo Original.